Maman, tu... Maman, tu as un bébé, Chimène. Calamini, tu vas papa na bino bimi nga pe na bimi na saba kursi mo yo te na ngitongo na bonga mi déjà soka ya bimi nga pe na bimi no saba chana onyo sotokuna poso na peso mbongo yo mbongo umela te obona kala mingi te mama badede bote na ngesiri ni na ngesiri nga mono ki ko sombela moi te na zo zulu ma chambre yo zo vandi avant. Et tu vas na mwana. Tu sais quoi coquette ta communauté? Qu'est-ce que c'est quoi côté depuis l'homme na buto tu na ba kaza en retraite. Mais a été pourquoi? À côté en retraite moi kala papa yeli tazulu kanelo nzambe ce qu'on appelle ça aza de grande fille. Ah bon? Et bakata naza na besoin coquette. Kende ko zoyer dès que nazonga na pourquoi na kuta coquette na ndako? Oh. Tawa kuta ke retraite ngam na memi na kende ko tikete siko ko kende ko zwanga na ke ko zoya ta mo papa mais ebakata oza maman ndenge nini batiki lo bana na ndako o surveiller bango calmement ozi moko tindi à quelle retraite pendant séjour na ngana voyage coquette na ndako azati et na zongi coquette azo continuer ko mona na te naza na poussa coquette na pourquoi même toi Chimène ndekono à quelle retraite place accueilli au yedi même pas ou que n'a même pas ko rendre visite au juste ezani. Papa, moi sur la tenue, maman le billet a yebi pour ne pas se côté qui retraite. N'a yebi na ngati. D'accord. Et bah là. Personne n'a bien un numéro na ezole kana ngati. Na bon na kuta coquette na pourquoi? Je dis. Maman onyo soka. Tonga ba ngako benga na yo lo ba ite pona nyemba si. Yakawa. Si. Ah. Yo yebi sikaza. Vanda. Ah papa na mna zako do ba so ya yi na poka mona yi. Action. Yi amona yi. Yo yebi sikazali. Avant ne pas ba kamera na binuti. Oyebi angote. Mbongo mna tinda ke obenga na yo mo mto benga na ki mo ke ko luka o ke luki pesa bo so papa ya kutete ma ngaite ngaputi tana ngwa. Ebonga ne talinga. Tali mto benga na. Ngape talinga te bolo ko pesa te za ki ne yo ne mto bunyo zo mona na te. Na obengo boya ma telephone ndio yeye na tawa 600 ngabuti ebi nganga na ngoko tapa minuti banana maka ya na mwana ndio obeta ngapa ya solo ile mpoli no process yo ke bayana ba ya msiba ngaka batetu kakabu ndini kweya kakabu princess mambo ngana yokiyo poyo makamni princess bano to nito bando tetu kate ya to bando tetu kaya ya ambassadeur Raymond Singh en Suisse. Oh ya bina ngai stade ba kamoto ba bonga ma kwa bino bolinga ambiance nkolo. Boîte nde boîte ya. Ya bi système bi ko to ka système lelo ti lobi 20h ti lobi. 20h ti lo ucha pa mi pa ndio bi mate. Ongo mo wa diana. Ngoko mo ka yite. E bongo si. Mto mena mba ku na yo. Ah. Ko no yuze makasi information. Et princesse, on a au timbo timbate. Ya katuka mbadi ngai mambote lobano. Princesse. Yo na yebisa kyo. Madame pour information ti. Na zolo ba couloir trop. Ba ko ta couloir ko. Tama na bima bimaka. Na zolo ba na flat. Ba bima. Mona kada mona jena sisi wana. Ana kindumba makasi. Yo nanga totema teke ndumba diana ata poko seke suki akati mikolo esa musana ngoko ebi msandambo idati bada sisa nani mame bon tu vois la maman ça rentre tout malin ils ont réussi à décider ngona biso mwana mama ya chika na ngo mochika la ko tato ana za ba sérieux wana abi nonde ah ou bien ce qu'on a maki to ya bien to Christian ya what Vous tonton quand tu me fais balgana au chien. Qu'est-ce que ça a dit ça? Tonton n'a pas tête tout ça. Christian wana. Amona non dia ba dia après.
Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Maman, il est songati. Pensate, hein? Maman, qu'est-ce que va Laetitia? Maman, boss, c'est n'inga kasiko. Na bungi muke. Ah, Laetitia za na kati na bengela yo. Merci, maman, tu es pour la Laetitia. Pour la Laetitia. To yo luka coquette. Nga mama leki na bango. Yo mama leki coquette. Mama leki coquette. Vous avez bien aimé coquette ça. Mais to baba yebani na ye. Na Laetitia, c'est facile pour na ba kaza. Ya na yo zwa. Oye kozwa coquette to yo otala nde coquette. Na ye kozwa ye. Pour ma mezala te comment ko garder moi tout ça encore à ba parents na e. Ba parents na e ba ebité et bon c'est problème. Mokile koma na ngoma be ba koma ko violer bana batu mamba ndenge na ndenge ya mabe belé. Yo zuma na muto garder mama na ngaba tout na ba parents na e. Moi si. Mukolo ya mama lokola nga boye. Est-ce que na ko lokota ka mwana mutu boye na chena ndako na nga. Accord ndé. Ongisa maloba. Bo ya malamu pe ya mabe pe zate pour na CP parce que ceux qui osa mama leki na yenga na boyité. Mais bongisa maloba po za na maboko mabete. Ya na yo zo ay kasi. Coquette. Coquette. Maman. Ya kana no. Tango bima yo muto bimila bilo na nyonso. Na moni soit disant mama leki na yo aya bandimba moko soit ni sanga ndenge na yibi mwana mutu ndenge na yibi mwana. Non, ils ont soit ni sanga les amena. Coquette. Otazwa bilo na nyonso oya to kende. Kota ozwa biloko na nyonso na age na yo koki mandako. Oluka ni dibanda. Oluka ni. Zwa o ayo nyonso na kati ndako bima to kende. Mama. Oza ne pas na bino. On dit moi comme muloko soki ndenge nini na lo batona mutalo ba lokota. Maman, aza maman leki na ngai te, aza leki ya mwasi ya noko. Elle c'est ma cousine. Chimène. Siko ba yo zonga na kezonga sukuna pona mona makamna omona kuna. Chimène yo mambeleka na ndako wana te. Mambeleka na ndako ndo kutanda ona bandisa na munoko nye. Ovanda na ndako wana te o makamna na mona te pardon s'il vous plaît. Bandisa na munoko nye parce que oyena lwa vanda kinya. Oza mamba famille. Makamba famille te parce que yondo yo ko scroquer famille abatu. Yo ye awe ebisinga ko za mama leka coquette. Nzoko za mama ndeko ya za mama leki na ye na mama leki na ye parce que ya za mwana mobali ya mama ko chama kelela te awe za place ba yauli te. Omoni coquette. Aza mwa mukete po mutayiba obi azwa ya china kata god obi na kata trusa kenda na ye. Ako yakuna mukolo noko a coquette ako ya awa na ye ko samba boy na leta. Na samba mwana ya mutu. Coquette zonga. Coquette bima. Coquette na bila bima. Mama. Yo samba bwe na leta mwana ya mutu oza ni ya mikanda ni eloko ozi mwana mutu yo bomba epa na yo okomisa ko moselo kindumba na adopter mama keba na yo soki yo liaka na kindumba botama na kindumba c'est pas tout le monde va botama na kindumba oye ko o fongola munoko ke soki asa elo kindumba n'importe quoi avec vous Jarabat, c'est normal qu'on ait souffert pour qu'on ait la bateau à marco na classe na classe bino na moni degré ni coquette zonyo kwa ma pona ko zana ba jara bato aboy o longwe na yo kuno yeno ko bimisa kem politesse nyo zana ngwe pa na bino musa eza pasi nde nazo musa na ministère ya sport wana eza grâce excellence Denis Kambai il faut na bimaka tongo même histoire za vie nanga il faut na bimaka tongo nazo obligé na ke na musala na ya kabutu na bimaka tongo na ke na musala na ya kabutu naza occupation ebele na Afrique du Sud na naza partenaire ya fondation Songaba maman et papa na ko vana na ndako te pona kengela ka Diane c'est une grande fille Diane s'est retrouvée na zemi papa qu'est-ce qui nous manque là-bas nazo sala nazo travailler nazo fouer au moulin papa à se retrouver na zemi qui est l'auteur elle sait même pas azoko quand même kolobate Diane a quand même boubouité. Alingi kolobate refuse de me dire nani enceinte hier. Diane a lingi kolobate papa on la hier. Ah? Solution c'est bon. Soso papa balongo na zimi nga ko vana ngana na mbali na ndako. Ils ont respecté. Nous sommes mbali na ndako mo ba c'était leki na ngana kati ndako. Tu crains que ça soit un mabe. Mais c'est pas bien na mbali na respecter nga. Mbali na yebi ke nga intellectuel. Donc intellectuel moi na nga ko leki na. Qu'est-ce que tu proposes? Mais ça Nini? Qui va supporter la charge? Deuxièmement, ils ont crime au ça. Oui, crime contre inconnu.
biso moto za bote biso moko to bomiye eza contre nkoni mwana ngo pa ayeba inete so za mwana so za aliki so za mama ozolo bate papa ozolo ba mabe ozolo bate ya mona ndali bana oh na bien crime yo ozolo besoin nini eloko mona na sele mona o malamu Zidane nga permettre yo soko ko longola ngo longola ngo merci maman oh c'est n'importe quoi bon longola ngo ben oui na ufunda bino mais papa nga pena ko boma libana nga te pona na Diane ou soit na bazemi na arrivé ici parce que ndako za munene nyonso ezali awa zonya parce que nga mona ko fana na bazemi fa bâtard na éviter je peux pas le faire nga mona na boti pour tout na mbaye oh ya zo benga na zo comprendre l'essence na moto na réalité vraiment siko mwana ona Diane akobota ka mwana za tatati yango akomi buibui lokwa mama na yo na yem dal boso franchement hein oh ata sa muta liboso te Diane za mukolo te aza mayele na niveau Diane on a vraiment solo mobali atie ezema eba ete hein ozo considérer ngo vraiment mais na lobi na yo olobi bien que Diane za mukolo ayebeli onu sa sala mabena malamu siko zonge pa nanga siko bino bondima Diane ayebi déjà que na tie ezema ayebi mukolo zeni wa alors na moi lelo yo bino bozwa décision ya kolongola ezema oyebi l'état oh l'état lingaka bolongola mutu zema mais qu'elle nous facilite papa elle ça sont quand même muto enceinte tout qui continue pour mobile c'est plus c'est simple ceux qui azate non yana ah ouais je préfère Diana Bota qu'alongola zema mais je préfère ça bota là ah ouais bino na mama na yo bosaza de bolongola ezema okangisa bino ngamo mkondo na boti te ke bota ndaku nanga ezalaka penza ngamo mkondo na boti te yake bota ndaku vous allez faire la prison bino oh non papa mama pia ma pio na mi o bandaki ko encourager kaka boiti na buibu ti lelo yepe Diane ngo yo wana mama pia ma pio na mi na nga na kata ndako ma pio na mi ko ne so ba problème okati na zo se permettre balisa munene na prison ezalate zemi na ngo pena ko ko Est-ce que vous lemba kaka? Est-ce que tu entends qu'il fallait nini? Mwana nati. Yepi mwana mobali vraiment kolinga mwana ndeko no ya mwasi makasi boye. Na mona ba affection. Oh il est qui vraiment Ndeko ça. Yundo kindaki na makambo trop vite, trop brutal. Comment on en a ta casa zaiki ko pekisa yo iso abike Nicole. Boité il faut même malembe mutu kutana mboka msika mazo bingo azo expliquer que kende na ngo malembe mais yo kaka boyi ko beta ko nini yango akimi na ye parce que na na takaza ngo la patronne ayo ka ba bisi ba bike l'école moi na wana pekisa kié atika osa mamba osa la mwana ngwa kimi est-ce que na ba camarade no bon besoin ndeni parce que solution yo pesa ngala micho faut udenga na osa inde mwana nde comportement pele qui m'a bien makasi banini kolota ka makama mabe parce que déjà papa no kudu papa na yona makambo akota moti soto sa nini kasi otu na ngai lumo pesa idete to dukaka muto lokola ndenge za wana papa kolinga na ete ata papa makaya to solo na ye bon memani inde boke ko juka ngamo no kendete mais bon memani tabino na semaine na papa makaya boke ko juka ye ozana raison à l'école puis que papa makaya ya mbongo mais que même na classe mingi papa makaya kaza ke mingi la ninga za kwa linga mbongo yo pesaka quelque chose donc na zu papa makaya to kena papa makaya tikuna lokwa biso to kenda ba boya ko pesa so mwana to kena yeto buse papa abiso ndena yebe pa makaya akochauffer bango pe mwana na mwa mabe fo mona ndenge aboya biso wa abie o aza mama leki na ngai pe aza nde leki ya mwasi ya oncle na biso donc abim amwa mabe ebongo yeba kiminda kupona nini mwana moki magangele yo ke kiminda soko za makambo ebele okakola vraiment na kati pe na bo moto boye na pe na libanda bomona kete na mboka kuna ndenge asana za bana kombe bana mboka baza ba meli nzoto omoneka lokwa bébé nzoka mukolo foza na ma ile ya mikolo yo pe changer dans façon on vanda na mwana ti ya ko boma ka mkumsumta bangi na kute aboma ba parana ye boni yo okay wala na tongo ti ulukotinda chimene kasi chimene ya zwanga boto super makaya yanga mbongo ngalobi na swana ba makaya nanda ko kutanga na lobi za na retraite le si ba aussi le boss ko dans lobani bossa boke la église non beto na ninga ba professionnel ka
Yaya. Yaya. Nana ndoto ke changer. Na quoi? Utinga kapo. Na bimai kapo. Na ngani sala mwana lobi lobi ebeli na perdre la calorie. Na bimai, na bike na bimika bo montane na zabo. Na bimai kapo. Nyonso ngakokota makambo na yo na ngena ngotikote na lembi na ngai. Siko oyoka ngate? Hein? Yo oyoka ngate? Il faut yoka kaba voisin yoka. Ici na lobby. Christian. Na lobby et puis na tie point. Au changer à vie na ngate. So kasi na moi muki mon makambo, moi muki azala te da vie nanga. Il s'agit de ma vie. Usaka na ngate Christian. Tu ne le vois bien Christian. Je te pose la question. Na bengo Christian. Je le vois bien Christian. Olinga bolingo. Ça se passe l'intérêt non. Té olinga. Non. Té. Siko il faut ganga kaka. Pour ma lemi na moni comprendre ngate. Il faut na ganga, il faut na tomboka pour comprendre ngana. Écoute-moi maman. Tout ça beaucoup d'intérêt na yo. Intérêt na ngeza nini? So bato yo. Intérêt na ngeza mwana za dum nanga. Yene vie nanga. Ko ça bon té. Na expliquer que on a bidiane na kutana na fina bwilo. Maman Gladys a France ayi. Habité. Na c'est na petite sœur nanga pour na boy robimisa nyo surtout za mwana mwasi nanga la boy robimisa. Na expliquer habité ya za mkanate mais a routine la sœur na biso Morel Kinkela en la Belgique. Ya zoya Kishasa. Azoya na doki. Ba c'est le makambo ki. Boko kutana tavuma. Na obima nani. Christian, yo kanga no. Bien tonton, bien tonton. Yo kanga no bien. Bien tonton. Yo kanga no bien. Na singo kanga no bien. Kasi bien tonton précis. Moninga. Vi na ngai extrêmement pour na pototi. O azali bum na ngai c'est important pour na ngai. Pour yende vi na ngai. E ba poto comme yo mema ngai. Christian no longola zemité. Na bota pour linga bolingo. Bolingo mataki nzeta bolingo te boti mbumati. Pardon. On s'est plié pas. Aussi marate. Le na comme bololo. Bolote? Na sombelo nini? Na sombelo nini? Te yo kanga banane banenga na yo kaka yo. Le be yo kanga ti. Pardon. Non sala ngoti. Point. Isa na moya muki. Isa na roya. Non sala ngoti. Non sala ngoti. Na mona sala yo. Non sala ngoti. Zemo no zero chezi makelongola ngo. Ngai de na bota. Na bota mwana ngani mama na bota ngani ngana bota mwana ngani. Pardon Diane, kolo ba bonté, pardon. Oui, combien de fois so yiba bato yo ki oza enceinte, combien de fois comment ngai ofinga manamboko. Hein? Na obima nani na famille na bino na quartier na entreprise na biso. Non, pardon, s'il te plaît, to yokana. Diane, na linga kayo, na za besoin vino pe bebate. Ngamo lokona za médecin, na osala ngo lokwa lianzi. Ils ont atteint belité. Jamais. NON. Non longola zemité, non mom touté. Peu importe situation, non bota moi nanga. Diane. Pas makaya, oui, il y a écouté que non kokuta. Non, ngai na bimaka na tango. Na vwanda kia ona kuzila bato bautaki mwanda. Mwana mwasi oyo akenda samba biengaka Mireille Vango. Oya famille Vango, leki ne pas à la poto Verlet. Comme vous dites la moi passe ma samba. En tout cas papa na yaki olukayo na elio vrai copa makaya. Na yaki ukonza ba cop. Obi ke na meki nonu. Na oya pa eskumo etindi ke na ngana kote papa ya ba Eric Kabongo superviseur. Oya quoi? Wa Waterloo. Siko na ngana memi na papa bango cop wana. Na raisonner ke ba na e ba mona mo mbongo taka ba baza ba États-Unis batindela ke ba mbongo. Sona memeli yango. Papa n'a pas à moi logique à la roi papa ici maté. Ndena na ba été. Papa m'a vu que la sola bien. Aza papa abiso pour kamada papa abiso a papa abiso. Na memela ye pa makaya. Na ya ko solo la na ye. Yo mo na ye pa na yo pa makaya. Yo oza kamada pa abiso ndeza na problème eza boye. Omoni mwana moko boye, mwana ya semeki ya Nicole. Ye bakata. Siko mwana wana mambeleka ke lengite kaningi ya Nicole apesa ke ba discipline ko gangela e pour mwana azonga na nzela mwana akima kokima mwana na akima ndaku to lukaye mwa moyi komya to lukaye papa
mwana kima na ye toluka ye partout na ye biso toluka mwana wana na ndenge nyonso toluka ye Kinshasa mobimba mwana mona na te ti chimé na ye olobaki non na école na bango nde baplace batangaka bazala na camarade na bango mwana classe na bango moko ezala mpe bapire na ye eke ozala aza kuna chimé mpala ndenge na ndenge ne ake kodécouvrir ke mwana yango aza kuna tokendanga na chimé bango bapara oyo babombi mwana moto mosusu ayi na ndako bemusisi baza na ndako wana sikoyo mosala na bango nini bakokuzongisa mwana wana bapara ya mwana wana toye kokende kuna na ngana chimene tokoma kuna so talika mama wana ya ndako wana omonake mama oyo abajaka bamama oyo balingaka kobomba bana bato basalisa bango bakindumba bakenda kolukelaka bango mbongo me alobela mama nanga mama mwana aza soki abungaki wi siko biso bapara na ye nga mama lekine na monani pesanga mwana mama wana aboyi na motema mosiko na miniti oyo libala ya Nicole mobali ne alobi swati mwana wana na ndako swati libala ya Nicole ebeba mwana wana ye Nicole mutabuta ye abota ete mwana semeki na ye ya Nicole mutabokolaka ye auta mboka mwana ngo villageois un villageois donc villageois j'ai tout fait siko mwana mapeka nde mobali ya nani alobi ya Nicole abike il faut mwana wana sa nini azonga na ndako yo ebi mamba camarade soki ye nani ye Nicole wana soka banda kubeta mwana mwana tambo kobeta te ko éduquer abetaka ete edikaka ndenge edikaka mwana na emo chimé na limite eza limite papa na elio siko ndenge alobi ke na osola na yo mbongo ezali nango nde eza na ya Nicole abina kotisa papa ya makambo te po yebika mwana ndenge azala ye bashide esimbaki ete aleka makasi lokwa bapapa ya baluluba makasi ndenge abina ya oluka yo papa tokende nga na yo na famille wana obima papa na biso propre oke ko déclarer moi pour maman na so moni yo peut-être abanga azwa mwana ozongisa pourcentage eza combien papa ya no mamba pasi tengam na elio copie ya Nicole sera payé 7 mois 20 yo zui 10 tingamu pe na le 10 maite eza faux copie pas makai ba copie mikie wana na ko dala ta sikro sombeli ngai nalingaka omoni Solange diata soko ayawa leka diata bao nesi makiani na yebi Solange soko alobi papa tala makambo eza boye sala boye mona direct oyo bakope ba $10 $20 wana toke musi bon ça va na yebi ndo zana ngaka chiffre D bon $20 kasi 20 na kusala ngoni opama kabongo na soka 20 na pesa yo ngamona ndiate ngana longwa ti bazala la commune bango na matonge matonge $20 na risque ya mutuka na kumata ngamona futi le transport bon soki baluki baluki na nini yo lukaka ota manzela ke mutu keke ko baluka pa makai solula bien ngana kuzela mutu nanga kuuta mwanda mira yesa mira mwana muyombe ya pembe mais yo solola ya mo pe bien te pona ele eza kopa mbongo eza kopa mbongo omonde zana yebiso bato bazebele opo okokende po pesi bango kopo wana na minute oyo banzala kini moto aboya te $20 eza ekoki na bakilo 5000 kasi Bonjour. Maman Zara, t'es quand comme Kaza? Donc il faut que tu aies un besoin de toi, tu as encore un peu. Ok, problème, c'est beaucoup. Coco! Coco, vide loin. Nani kuna? Ah? Oh, Lucas, on va faire What is that? Régie des eaux? Comment on a dit? Bonjour. Bonjour. Bino banane. Ouais, coquette. Oui, vous êtes coquette.
Na bien, boye ko ja coquette, boza banane. Pour ba ke peut-être ngano. Propriétaire. Oh ici ça ne va pas. C'est une galaphone. Coquette, il coule besoin ou yuka français. Nazana posa ya coquette, j'ai besoin de coquette. Question le bibi le boza banane. Papa, biso to za ba kolo coquette, biso ba para ya coquette. Bino bo bomba coquette awa azamwa na bino te, aze loko te na famille na bino. Ngale ba ki. Moto oyo ya zo coquette. Ezala noko oyo aza responsable na ye. Yo lo ba yo na. Zile ata babor, ata babor. Maman. Moi ici. Écoute papa, yo na moni aji moi muke na ngai savoir. La vie ça va être compliqué. L'autre confiette le coquette boka lingata. Kukulu boka lingama kamtoyeni. Bona kuzonga. Muto lo bana yo moni na kuzonga. Ozonga ni muto lo bana yo comprendre yo kana français. Oya zana droit. Eza noko ya coquette oyo ba benga na coquette. So mutu mususu nani? Nazala posa noko coquette. Yo na pesa noko yo na coquette papa. Bino kokoti coquette. Eza violence de monsieur ça. Papa, boni boy, boko coquette. Yo nani pelo bana yo nani? Ngama mama Lubana ngai Lubana ngai ka tuza aji moko. Boni boy. Tala, na ko le so eza mbange na simbi na njoto. Osimba. Eza ni papa. Bon, les problèmes yo jeune garçon, yo jeune garçon. Papa, na jeune garçon. Mande va pembe signifie que na mukolo. Bon, ça va. Siko buyeli. Oh, moi. Bino ne mutu boye. Yeli makambo. Ça va. Ba memela ki oni mi avra. Papa, to yeko so coquette. Coquette mutu na bloc. Eza noko. Bozonga boye na noko coquette. Oya mwasa noko benganaki yende mutu nazala posa. Ngai nazana droit te bozo mona kimkono na ngai. Nazala posa noko wana. Ozana posa ole. Coquette on bima. Ah. Za posa ole kana ba. Na ba. So samba. Enga deuxième république. Deuxième république papa. Papa loba na musi koko na bino so bino na deuxième république. Na cheka ka boto. Ngape kizenga na tango teto. Ngape ka pont. Ah, boni sa coquette. Na décision na te. Coquette ko bima te. Soki noko na ye azate. Mama, beso matanga ko na sanga bilambo la tete. To kufele bere to kunda. Lobele mati papa akufa. Basiki ndong akufa, Pierre Pinju akufa, Gengelu Sheki akufa. Toto kuna na Selembawa. Na afena ni Lungweni. Mama ribateka uti kufa. Katafale kulera lambo. Ono banangani. Papa c'est respecté. Wa mukolo. Tanga zako tuna mangambe bele wa uti faisa ya bana bazomona na tele. Ça respecter son fils. Uti baboro. Papa to rembourser biso mi ba. Tu so coquette yo samba. Moi tu rembourses avec toi. Voilà. Maintenant Ozise. Bulingini bokupio be bokupia. To pesa te noko bengana kina ba yandi noko ne noko. Kuku ngona kompote. Ozo konde la bango to nini. Mama, bima, bima. Papa, so to moni simbite toko tsa leta na makambo. Leta musika. Toko tsa leta. Zilana yebiso papa. Oyebaka yontika. Yontika, oyo asala kambika na lokala antipostat. Watsaka matongolo. Ya zalanga. Oya banda kulia bandoki na banganga. Wana yo? Ngai mutu na leka ye. Lukole bunguzala na ye. Sabu nani boyoka te onda kubimbiziki na batu na kati. Buzala na nani? On parle Denis comme dans tu as dit qu'on s'en est coquette. On a kanga na kata ndako na ndako na bino. Ndako eziki na yolo yo mutoziki saki. Coquette zawa. Bimisa. Bimisa. Coquette. Na koti na yo. To kende teza nini ngo. Tala papa. Papa oso yebisi bango tokei oyo koyela bino. Tsanene. Na pasukaka. Ba pasuka. Kusimba te. Pasuka ko zomona ke yo mutoliye banganga pasuka na tala yo. Papa, je suis allé ngana ko nekra na matete. Na matete loko ni. Matete loni. Ah boni papa tu ko distrait biso bisa moi. Mani. Coquette, papa. Bible lobi papa na osima na note. Bible lobi. Ko lo na potina lisa muninga fo banda pa na yo moko. Zila. Bomo na bino moko. O ngamo na mona papa. Kuna te yo. Bino no kuna bile pena mti. Si ça ku bundana bango. Koko to kika tite. Buchaze ba peva longo wana. Yenge. Ayenge kalu tata ma. Papa. Ko bundana no bi peva longo. Si on ezola soke biso watu bana peva longo. Pika vaika. Pas. Na ki pevia. Vaika. Koko me kina mpiko ko. Kimbangu. Babisa coquette. Kimba. Babisa coquette. Coquette azawate. Azawate. Babisa coquette. Azalia wate. Babisa coquette. Papa.
est-ce que moi yo pe ana to memela kyoni azaite ngai yebisanga to memela kyoni po yo saba ke ya ko biso babu tuku so koketi mazaite pe vikiti ilobi ke yo pe nzeza ka parce on ba na kasi encore parce on linga ta osura ote boni bo ba yena yo makambo susu bon ça ma mususu na pesi ma debu no kabangu raison pas ba ki tibo ke na e akosalelo monte tika ngai na benga debu no kabangu kwa na yeye akokubundila o ndo bulinga ngana bundila osalini na kufila o mutala explique au kanda abanda kubanga nga abanda kubanga lokima nayebi te soki navanda mpona explike yo kaka omoni moni ngai nalingaka moto oyo nzambe ndenge asala ngai atianga molimo mosantu lebanga kokosa makambo yango wana mama fu yeba babengana koketi kobengana babengana koketi mwana wana pasi amonaka na ndako oyo soki oyebaka yango mama okulela siko papa ibutu ndo toloba boye koketi na ndako azala te koketi na ndako oyo azalaka te babengana koketi aza lokola akoma lokola pèlerin omoni ntango pèlerin yesu abenganaki pèlerin akamataki saki na ye atia na mokongo bandi komata na ye ngomba akei epai akenda yebana te basufraka mwana wana okondima te mai ya kosokola koketi ye komema mokolo wana mbula ezobeta mama atindi ye na se ya mbula bakake natali ndenge kokete za kokende na sambula na milele na bintambi na ngai boy na liaka te sema mutema na ngai ko papa ibutu papa patro oganga ni ya oganga makambo elekala ndako no yeba te makambo minene oyo ezoleka semeki ndaza mutema mabibu avu mandoki ya solo makambo ya sala asa nini makambo tuna papa ibutu explique papa ibutu oza problème oyo bina ndako papa patron lokolo ye to tika wata mukomo non allo po moni patron ndako yo isa yo uza responsable mais makambo ile kakao na ndako patron yebite koketi babengana ye kubengana ambo babengana koketi kubengana nana ipa ya mama yibi akamata koketi abengana koketi na ndako yo shimeni wana ayibi makambo Pato tuna mwana wana ayibi babinga na koketi mwana kenda kutelinga na suki wapi iyibani te ambo Chimène papa viens papa ibutu zala sire ke mamozo le balanga isa vrai isa solo isa solo mais toi coquette azab papa bunga yibi place azab mama ba akiba prière maman le ba ki retraite yo lo ba nanga nini papa kende ba retraite ne ka bi o so pe ba na ba prière kuna yango kende nga yebi na ngati donc yo yebi na ote papa ibutu mais quand betela ngal solo nyoso uti ko beta awa mais papa ibutu tango semeke baka te bisenga koketcha ke retraite yo ndima kiti mama na kusala nini place wana mutavandi linga bweza azakuluba ne wana misu na isa kubeta partout bon na kusala nini nalunga musala patron na minute yo koketi ndingi na lobi yango azamu telingano mama benga na koketi afudra ye dehors mais papa ibutu oyebe magambo nyoso obombelenga pourquoi patron nza kuluba mumukolisa tukusolola menjambi kaka tuti mutema ndia lelo makambo wali bima mama binoka papa maman le baki aké kuna koza koketi na retraite place azali et puis on continue ko le ba toujours que aké zo koketi na retraite papa moi yebi na ngati maman yebi senga ka bon d'accord lokola aké zo koketi na retraite soit qui coquette à son gars maman la bien en côte à sous-santé pas ibutu je crois que oyo kinga bien merci OK merci ba yo za complice na maman ayi mama yibi yango mo tala ba biloba le baka bon yo zela maman yo zela papa ibutu yo baki osambela ko ba vérité mama ngai za vérité koketi babingani koketi babingani ye ipa ya mama ye mwana wana shimeni ayibi yango ayibi makambo
Ok. Ok. Bon, oh, Malie. Moi, j'ai pris ma mère. Il y a qui donc on est là qui se lit l'autre mais qui s'est bon c'est le ata bouillonga ça la mon bien vous soyez coquette on vient de passer mon force sur le dé qui c'est là mais là je parle qui c'est moi c'est ta maman qui se joue là c'est le qu'on lit il y a ta bouillon on a comme il ta soupe ça on lui a dit il y a c'est forcé qu'elle on lui a dit on lui a dit on est dans qui coquette ça m'a passé ça y est c'est noté non il y a non que là t'es le qu'on non il y a Oui. Oh. Clifford, oui. Tu es venu sous quoi? On m'occupe bien. Comment? Ouais, ça va. Enfin, nous sommes Madame Azab. Mon frère, il va rater à éviter. Azo Lucas Nangani, Azo préparer ni Nanda quoi, na éviter. Ni chaque fois, pas nous commencer à raconter. Sokoyi, ceux qui le lézard rouge, le bec commis blé. Ceux qui le blé, le commis jaune. Mais c'est quoi juste mon frère? Peter, je crois qu'au courant, il y a une chose les Canada. Depuis notre voyage, 5 jours passés déjà, Nanda quoi, coquette à au monde à la terre. Coquette Lissous. Coquette Lissous. Natuni et Bakata, non, Azan en retraite. Soit en retraite, mais c'était mon frère. Mais c'est pas ça. Oh, Azan en retraite, pardon. Coquette et Bakata a Benganaye. Oh, non, 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 non. Tout excès nuit, mon frère. Hein? A Benganaye sur Azawapi. Na évité. À chaque fois, on a tenu Coquette à Zawapi, à Zoko Sanga, Zaka na retraite. Et téléphone, ils ont les catés. Pourquoi? Problème à charge, comment ils ont raté, ils ont chargé ma téléphone. Oh, nous sommes les rubriques, mais ils ont un téléphone. En bon. Et soyez papa, il faut tout les gars, il faut monter. La minute où on place Coquette, même Yemo et Bakata, aïebi même pas. Non, de Dieu, c'est pas possible. Mais finalement, est-ce que et Bakata, Azam Moutou, il y a nature oyo bien azala nature moya uta. Voilà, question moya bien. Vanessa y poser question là. À répondre yemo na bolé ngana répondre à la place na yé. Franchement mon frère, c'est trop. Vous savez, pendant votre absence, si et Bakata sont d'accord, je lis tant au conseiller mon Seigneur. Mais c'est comme si azala ma banga na bongo na yé. Elle n'a pas une chance. C'est la responsable azala chance sur la mamate. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a une belle maison. Au tiré ba makamune surtout. Mais pourquoi Kaka Coquette a osé la Coquette a la mal vie nanda kuya non qu'on a yé. Mais non. Mais là trop c'est trop. Hein? Papa, nga 2 jours déjà yangoyo na petit ultimatum avant yé azo alla la pongi ya bien nanda kuyo Coquette famona. La comme ultimatum azo ya pourquoi? Bon mon frère, là franchement, je te soutiens à 100%. Qu'il pleut ou qu'il neige, je suis de même côté et de même pensée, même diapason nayo. Puisque Moutubacha matoyi po ayoka. Mais ce soit pour la mais si vous avez oyo n'habitez sur ça des fiji pour naïe ou à la place où mais ça va pas.
Attends, ma camarade va jouer le Wumba. Bah, ça a beau été, na Suisse. Mais pourquoi kake bakata? Le problème c'est que Bagboso, il s'est répété. Il est revenu. Tu fais son conseil, mais elle continue toujours à maltraiter la fille. Ah, mais non. Là, au moins, elle exagère. En tout cas, mon frère, tout ce que vous allez prendre comme décision, n'a pas derrière eux. Nga soy kokete ya mona nte nozo nga mona famille no chai bakata libanda puisque na boyi na bima no kwa ndoki na boyi na bima no kwa zoba na boyi na bima soki ndengi ni. Donc maman c'est comme si moi si m'tako ko dominer. Ko dominer nga c'est ça. Et vous allez moi là. Il y aura pas de contradiction mon frère. Cette fois-ci na koyoka mototé en tout cas nos décisions. Ah mais non, c'est comme je vais que non, trop c'est. Je soutiendrai tout ce que tu auras comme décision. Je suis derrière toi mon frère. Jamais ne sakoli a ozo so ndaku donc na vraiment na koyoka soutien puisque vraiment ibakata l'existe. Bon, nape nazo komana no pa ya bezo wanga abisanga sole wanga tsenga ba olimo ngo. Donc on a zongo, c'était juste le passage to tana yo to solo manqué. N'entra ba kamera ko tana. Et pas na yo nda kulezo ndele ba kamele. Chaque jour je naga ba kulezo change. Bon, d'accord. Ngala za ka na bougeté. Pesa ya madame Boké. Salam Bali ça va sur mon passager. Ça va passer. D'accord. Effectivement. Ça. Il comme si vous le connaissez. Ah, papa. Non. Vous ne me rendez pas la tête ici. Vous voyez bien, vous dites qui ça. Qui ça, il s'appelle yo. Basara na ngote. Major Vango. Mubale ya Mimi. Umuni makala ndenge komi kimia. Umuni kimia utabola makala bada ibanditi na suka mubuli zate. Bapeti wana bapomba bakati mubulu. Pour Major Vango zawana. Mais yebisa mwana yo. Ngolba ukangaye au kenda makala. Oza ki sasa papa. Mais ce que comme ni makelele boy ko papa, hein? Yo kasi penza mwana mobulu asala ka ngam na boti na sepela kanango. Oza ki sasa ba ukangaye. Ndio pepe ko muna papa za na raison. Makamaza ko papa. Bomba za mononga na boti. Merci. Oyebi ningi na telemela kai, hein? Nani kuna? Oui, entrez. Disons petit mon témoin. Obi la comme ça na vandité. On va aller boy. Faut que ben ya matorité. Kamba na mpaya papa. Kina bonne maman. Bien papa. Bubenda na lobi bubenda ka pomba matoi. Asa mwana yobino buboti. Faut mwana faut asa na éducation. Abonde susu. Bubona ba famille mususu te ukei boy. Parce que yamba yo bana banga mibale. Ala jango le roi de Chicago. Umona famille na ye na baleki na ye comportement moko ya malamu. Mais où yon gagne na buta koko na ngayo yon yebite baluka ye to isane. Papa eh mina mai to sola sina sona na zida. Maman ulimbisa muke hein ulimbisa pa. Ponga ndako yimo komso uya boy na teki yango. Boniko. Ni botwa ni toni. Soba na ndako. Papa ino benga mbongo na telefone non. Papa suki sanga na motema penza. Zipsa no mambo benga nga papa lo mela ma bio ni nango. Obi na ngana ya mbangu na ya mana kitika sak na yebo mbangu. So ba benga motema pe ko. Oyebi ve Justin Gerard. O atindele so biloko wana. O melenga. Na mela ki hotel. Deponga ane mbandenge sili mutas agatenga lokwa fatu miracle la baronne azate. Te ya miracle pe ngaba so ki ya miracle. Ozo ba Justin ngana pesa se ko moni se ko gafe. Pesa ki moi ne rosi wa sala ndalo bitenga na utina ma Zidane. Yo mo no bita masolongo. Wana kutu ma chérie on ena ngaba moi ni d'hiver. Oyebi lo mona yebisa koko ngani nyaso na yebiso likambo yo apeta Zidane to uti musika do yo mo ina yebisa koko ke attention na yebiso likambo faut ozana on a maîtriser lo mona boya pa nous ozana maîtrise te mais oza camarade ngani kamo so ke zui ça ezui ngai o ngana moni na misu na nga akobombelo o meza izani oyebi ti to bane ko mitungisa malika mama no diane mono mo ma Zidane mono wa bombi likambo kanza mutandoki omonye na mbali yango yona zo ipselo pina zo ipselo tema munene zana maîtrise kopanika mbaka mte Zidane likambo kopanike ndeni so semeki yango ye wana mwana mobali yango amona ni tuke mamo tuke ko lukela ko moni bango ngana kimia naza kimia mkwana na ekipa nao tangu nazo kota na yoki Christian ba osola na camarade na wana Sami camarade ni Sami to ba osola na sel kwa na suki na mwa olwa wala ba pe ndo mona ngate alimba moko na bandi oyo kasiko na monoko ya Christian azo ibsa ya ye Sami o o mondenge zawa
Moi pas longola ngote, soka longoli yango, même ça ko kufa, faut zoka solution. Na solution. Mokilo eza makambo ebele. Ali maman ne kisko yo, ye Chrisa beauté, omoni pona Zidane, nazo banga penza, meza ninga pe na bimete, na ngunza mina se. Mama, nsoka zemi yo jana zaka nango. Nsoka ndiza ya Christian. Ah, zizi tu ba mambolo ba na kona ndeni balembe yona isote wala muta munene ne soko chaque jour tension estomé ya kamba omoni kosima motema na liba problème tezela zemi jana nonga zema mbali nanga ngana yoki nyoso na ndenge ba solo li bazo solution pour na zemi wana te mal Zidane ma chère, non, prends courage. Télémanano. Zidane. Fallait na lobate. Zizi maman biso. Zidane. Sana kimia na yebi passe ozoyoka. Mais tellement za camarade nanga oya motema, ona koka kobombela likambonga na yote. Yo mona na kuma bateti. Okotinde lo lendo enga Zidane ngape na yebisa ke nzoto ya mwana wali za nzoto mabe Azaka ya ulale tisikoyo. Mais vous même l'hôpital, vous voulez que moi disons matin. Aya qui moi moto mukie. Amérique c'est moto je. Vous comprenez que les angam. Moto de gré moto zango on a reçu 4 plaques. Au moins la plaque ya mukie ba sala ka lozo. Nsikongana memaye. Pourquoi même papa eza ko mama pesa. Nani coquette. Coquette? C'est forcé payer ya na maladie balemba aboete. Pas mi pesa na maladie. C'est quand même c'est fièvre, mucho zo le ba ko le bien té. Coquette. Téléma na soto kino. Téléma na batio. Mo me me. Muninga na za wapi? Ba kende ba mbali. Azana moto makasi ko. Ya ikampe mwa piko. Papa poudre te ko mai. Tena kingo. Mo yobe ko kule komo kumsoma kanisi. Coquette. Téléma na. Mai, tati mai. Mai. Ouais, quoi ce téléphone? Téléphone ni quoi papa? Taille là bien pile c'est tonné na moto zango mona batterie c'est tonné. Papa moto so bela, li kamuni batraka seribo. Tozo meme na hôpital, c'est bon to to sandeni. Bon sko ngamona sime na meme ndeni. Ana benga no yenda dia ngoso asapi ngata na moto. Dari wa mbaile yo. Yo ko so benye pona Coquette malele uya. Ba wuti ko yibe mulanga whisky na mushwara. Papa so ba yibe mulanga whisky na mushwara pembe za rapport ni na makambo yo zo biso to. Mais moto a jamais il fallait ba planquer les hommes, mais moi attends comme ça, tu vois même moi à l'hôpital. Alors dadi. Oza piongo. Tuke! Papa! Yako pesa ngayo do gumi sangayo ko yo makamona do de ka do pesa ngayo. Me tuki ngai na butigo. Nyongo ngana kutana na hospitali na sensa ke bwana yibe mwana mwacho ko pita ngai mokolo mosudo ko sunga ngai. Comment c'est possibilité nkoko yo ngai aja na hospitali na do yuka na batu misusu yo yibe sangai te mwana na jana yena ndako. Ya kate wana ntina na yona ndako awe yeni. Na do muna ntina na yote. Mais papa nga yebi on fait ka sikola benga se meke bakata ayebi singa mwana za l'hôpital mais yebi senga ke Coquette ake retraite ngai pe na yeba on ka siko Coquette za l'hôpital siko yeba linga basa le nyom pa babu mankoko na ngai tala nkuku na ngai ya le busu ndenga ngana buti bino e ya Coquette wana muntu akosaka na Coquette wana ngana ya moteka oyebi na ko sherie mpana ko mona ndenga ngana jana
Siko papa onge ese za foti nanga. Foti nanga yote mpana ni. Foti nanga tenga pe na yebi kasi ko ngala yebi ke kokete azana retraite mais na okama ndeko kokete azana hôpital. Pesa nga adresse ngana yake. Ngabo na zo kende kuna papa. Na ko beta le sozo pare foti te mpana nkoko na ngai le kula lelo na sala ke programme na beta na lia ekibo ya Barcelona. Papa yo fanda na yo ngai moko na okende siko yo tikane ba mapasa ngamo na okende siko hôpital et pas kokete. Kende kuma palasi wana. Soki te na nganga na banani bakomona le boma na ngai ndenge ngala jana. Papa zala poser ngamo na okita kokete et tant nyoso na kuta kokete na yo yebisa. La musala na sala sona sisika kita kokete. Merci. Sala ngona lingile bosunga na lala na yuka ndenge nkoko na ngai jana. Comment c'est possibilité? Mwana yongana buti na nkumba akrifi ntina na yena zo yibate. Azala ke muntu moko atana batsa mai na sulule na mama na ye mirisela ngai yema ya kufa mpo ntina moko na zo mune yete. Mwana mpinza mwana nkanchi na yo akutile mpitale eloko moko yete. Na sale mosala mpama na mokili vraiment ngai. Na fifu bozaka mayele. Dans architecte Pierre Malongo Pierre Azo babi dikambala. Na somona mwana ya quelque chose. Yo na epsa kone. Hôtel kabosate ba mesana. Yo somona jour J. Akero luka mere ve o sala tanga wisi. Tanga mwana mukazo senga tanga wisi. Pasteur kuma papa lobi dadi bokeba na mwana wana. Mone conséquence. Omoni bilo mususu. Osaka likolo kola ndeke pona yo mamunuso mona ngo ndenge moko mamunuso mona ngo ekokana bilongi. Faut ça la paix de part des choses comme bali na ngai. Likamba ko kufela mutu na likamba ko bomela mutu mais yo zo ngo normal etanga na ndako lo bana yita. Makambo ngana yebiso mbana ngo baje. Lokola o mesana osimba vers na ya whisky zo melano à l'aise pona zo mona mokili o. D'accord mon amour. Bon, on le belinga likolo chirurgie bon. Expliquez-moi calmement. Ni ne leki l'hôpital, ni ne zo leka ezanine. Et le coup ça n'a pas si na mutema. Na bana na kati anda kuti koketa zwa zemi. Ti a commune état commune ngona yebe le roté OK yo kama kamoni sur l'hôpital. Donc moi na yo Georgie en gros ça coquette. Asuki kaka bongote. Azui kisi apesi coquette. Basal la rango. Ozoto nanga na yebinga ke yo ko hôpital. Erreur nanga. Zelo yo kada no mama na. Ba ko mona bilengi, ba ko sakana. Yo yebite yo suki la wa. Yebite ma. Yo to teka mo sina mbali. Ba la nga soutenir ngana ko zo boma na makambo. O tiki bana. Yo zo yo mo bana yo tata ya bana. Il fallait que tous ensemble. Yo no linga nyoso eko. Non, jour j'ai to sala biso kala katata. Tozala ensemble ndako moko. Soki to koba kana so kozanda ko mba biloko nyoso zati. Ondimi ozwanga ozongisange pa na biso. Peut-être ça le mouvement du corps. Eloko eza makasi eza nini? Mwana na aujourd'hui nzoka te a viola ki coquette ko violer. Siko elo ezo pesa nga passe. Na âge ya coquette ba ko violer. C'est pas là c'est intellectuel. Est-ce que viol? Et ça il faut mobile za ndeni to mosa za ndeni. Na âge na ko mi balé. Ce qui ba yokanaki. Ba yokanaki ba lek bino bozaka na ndako te na tata na bino na se boxe. Il confie ba bête ya longue et troublé. Mais besoin no bêtiseur. Non. Donc les papa na pena dos à la tête, les yoyo pour zo ba mouvement du corps non. Allez moi na pas non. Na regretté tellement no bêtiseur. Olinga ko mela tout le temps dans le verre. Au moins zela tant to kota prison bien jour j'ai na prison do oroté yama. Sur la tête base. Zela na faut quoi l'impédicité. Zela. Ça c'est bon. Coquette à rose c'est pour. Papa yo ka penani. Yo zo mela. Yes ma. Sur la tête base. Ozo sentir qu'il y a que mobala za. Coquette aussi pour tété. Même na nga monene za famille na bango. Baba na ko senga mwana na bango. Mais c'est cute. Biso to boy ko pesa mwana. Mais c'est cute ko pesa mwana. Jour je sur la tête base. Il faut ça moi et baza place. Mais ça l'hôpital l'agonie Nathalie mwana na ko koketa zo lobate. Je savais que bongo nebaki. Nebaki passer pour na mala toujours taille basse. Taille basse et bi nini. Au moins biloko lobela wana. Pona no baye ko tika no convocation te. O bimami sumutoki wana ya sanga yo le pexé que moi te. Je savais nebaki pourquoi. Yo kasi na zero boya kama moi so na pam. Na yebaki moi na zo kola. Et puis ko kola ne taille basse. Et puis pourquoi taille basse? Il y a une limité. Que tu as une solution. Babilo kono les autres mbete ngezo pesa ngakanda. Tout ça bilo mo ba bloquer. Bonne soirée à la centre nous ça été. Tu me sens pas mis qui wana azamona moi na.
Moi, ça, organisateur. C'est pour cela que tu as que collègue Nama, où il est. Pas grave, mais il faut aller un peu plus vite. Parce que nous avons une salle à payer pour nous salle. Dans la salle, on a aidé pour collecter tout le temps. Mais si vous allez pour nous, nous avons pour salle. Moni, si on n'a pas oui, on a la course à l'ango. Mais dans le centre, on a Aza, moi, et que ça bien été. Na même na salle ça bien été. C'est pour ça que qui est que collègue nanga, est que frère nanga aussi. Oui dinga. Mais la fin question comme ça zobulingati, azuboya, il y a aussi un avortement. Donc ce qui a ça l'avortement, na éviter réputation nanga et que suka ndengeni. Mais mon vieux, vous avez médecin, vous avez tout. Attends moi si na yo, asa moi na yo. Mais quand même, ils ont même des erreurs. Ils ont erreur, non. Ils ont erreur. Ça, on peut être. Et comment tu as situation là? Déjà, comme ça l'a quitté pour comment, mais ici, comme solo là n'est malade. Parce que. Mais que ce soit beau, ils ont refusé à l'unité. Mais pour nous, ça la coupe du monde, les boyaux quand. Pena, ça n'a pas poney, Dio, ni n'a pas médecin. N'ingio, où j'ai la morale. Parce que ceux qui zident na yébike. Azana zeminanga na yibite famille na biso na yibite na niveau musala. Non, c'est pas grave. Yo luka moyen on comprend que nous on comprend que au benginga on est bané tout ça là. Mais aso refusé. Dans un séminaire il fallait qu'il y a Fred ici fondation Bezkalat. Ou le jobo Bezkalat ça bien na commandant parce que ton va science mon ça là. BBC de jobo ba moko na salo BBC de jobo. Donc, Bazos est là, donc c'est la prochaine fois dans l'Afrique d'ici. Bien sûr, les canons bien. Bon, non, c'est bien. On récupère le partenaire, on va ramener sur tout ça, les bien. Pour te battre un peu réputation. Jolie. Kassima. Expliquez-moi non hier. Pourquoi vous allez? Neka. Obo ta problème. Obo ta pété problème. Donc na zoé baté na sala nini maele kominga na suka. Ndenge toza awa oyo kaka Georgie bakange ba na prison. Georgie ba na prison. On le camion. Maman. Laetitia kana camarade na moko batanga na université kuna. Abio ba o maltraité pa na bango boy mwana ngo pe baba ndaki ne pe ko ya bandaka na ndako. Mais na tikala ko yeba problème na été. Tango Laetitia ko supplier nga abi maman ndeza boya zo telenga na osabo. Talaka motema bo maman na koka kité. Abi ça va. Laetitia zo ba bagage ne chele na chambre bo vandaka. Na tuni pe mwana mwasa noko na ngai boy noko na ngaza wapi wa voyage boy. Na kipaite ngabi okokende kuna timu kolono kono na oyozwa yo. Sikoyo eloko munene zani. Nzoka te jour J ba koma ko bima na bango na fi wana. Quoi? Ba koma ko bima na bango bolingo donc biso pe to yeba na biso te. E ya okoma fi wana komi na zemi. Ya jour J. Ya jour J. Nganyo sona zoke yebela ngo wapi? Na hôpital. Na minute chocho ya donc moi na hôpital. Na minute toza na hôpital, moi na sona komi grave, baliba transférer biso batinda sona mama yemo. Na kisi ka jour j'ai appelé ça qui. Maman ka c'est compliqué, t'es azaki na zemso kisi na utu ko pesa ye Anelka. Zeme ngona ya combien de mois? Ngana oyeba ndenge ni na tuna ba moi tuna wela bomo ya mutu. Na sala na tan oyeba ba moi. Na sala na tan wana te na posa ke na wela na bomo ya mwana batu. Akoma bien maman ni so etikaliza na simu. Siko maman na likambo eza maman o nyoso nazaki na ngone so silika na centre wana. Siko ndeba osala so transfert bonazata 10 francs Anel kanga ndeko na mwasi. Mwana maman nanga. Makamba minene penza boye komeli obombeli nga ndeko na. Na bombeli utango na yeko yebisa yo. Siko ebongo eluka makamba ngo ye jour jazapi. Ye gambulu aluki makamba nga na yebi na minicho nanu kuna kipe na yete ye arene na eloko ali peka mito okutana.
elonga na yande ko na ngai lukila ngata moi quelque chose et pour ngai parce que to ki no futa kuna na hôpital pour sortir ngabo ba porte nyonso tu ona ko yuko benga ezoleka te na bengi Mireille Vangu asala na perenko wana numéro ne eleka te na ete so za pena numéro ne mususu opesa na mekana pour ngana meki o wana so simba te joli oza ndeko nango oza mwana mama nanga ce qui passe ekomeli yo ekomeli nga pe ndeko na mais na minute on ndako naza eloko te tikelanga tanti ba pokwa nga na obenga yo bongo liko yo ozwa quelque chose pour mema hôpital. Ok, ça va na mekana ko benga na mpe ndeko na nga tekelo moloko mobali ya Murphy mususu ekoyiko leka aide ngata mais nazozela peine na yo na obengo na pokwa pende ezanga te. Ça va. Ake musala te papa. Mapa oke musala peza te. Papa, bobotinga, boboti bwebwe. Za papa mbolinga bubu ya bimi ndenga bimi wana. Eza nzambe moko ayebaki. Nazwi charge na bino nazoka charge na bino papa. Na longoli bubu charge na ya za nango o mwana na ya bota tata ayeba na te papa s'il vous plaît. Eloko esala na kati ya semence mabe kota na kati ya famille binselo lokwa buibui na ebité. Nazwi Diane wana na vanda na Diane na bokola Diane papa. Tu sais ce qui se passe? Papa nga kina musala ndé na kina musala. Diane atika la ndako na ngai. La fois passée na ye on a eu sino Diane na zemi. Na vandi si Diane papa na chambre na salon na cuisine. Nazo bonde la Diane lokwa manque Diane. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Mona na kangi motema aboko yebisa ngana nyansente ye. Papa, abotu na zizinde ngaza wana. Aïe, nous mambo ya yuki na matoi na kati ndako nanga ebimi na monoko ya Christian Petit qui n'est autre que mon mari légitime. Zizi, je sais pas parents, je sais pas maman ko. Je sais pas maman zina ko na kofi. Na so Zidane, hein? Ça qui mien, papa. Problème eza wa. Pardon, Christian Penza, aza mobali moko. Aza mobali mabe papa. Donc ti Zidane azonyo kwa mapenza zo mwana na salibiso boye Diane wana. Tout na boye, tout ça la boye mabe. Nzoka Christian yemo kwa yeba ki makambo wana nyoso. Zizi, ko yeba na ko tia zemi c'est deux choses différentes. Donc ozoba ayeba ki c'est comme si ayebi comme ngapela yeba ki. C'est moi ba parents na ngana Malembe Zidane nazo pekso za mutamunene ozo attention, hein? Papa nzoka ne zemi ona ya Diane, eza ya Christian. Quoi? Donc, si tu as bête biso, Christian mutatie mwana na zemi papa. Ele kelinga penza mono. Diano ko banga tata munene mukolo motene bela libumu wana penza. Qu'est-ce tata munene te? Nos fils se comportent très mal. Même kolata na bango. Même ozumo na bien que seme que nous sali wana. Okolata maputa musu mabelo tiki polele, ongo kangali puta le musu soki ba phase nene, okovanda makolo kabeto tenga musu soki côté nene. Musu ekena norme, musu ekena site. Est-ce que moi musu akota bongo? Vraiment, il y a Christian Tamoni, c'est mec qui m'a na ye. Si on a moi na ya boti. Hein? Moi no yo boti. A quoi c'est le kanenge wana? Quoi accepter biloko wana tenga na sepe na wata mukete. Christian oyebanga. Parce que ça là on encore. Chérie. Ezateke na sepe nango. Comment on a dit que ngai na sepe ne Christian sali acte wana. Na sepe nango te. Zizi ko lukanga na ndako akuti. Te zela mona lo bazila, yo ko lo bati papa. Est-ce que c'est seulement mon papa yo kanga na bisa. Hein? Zidane c'est vrai. Ndala zakite zize benga telefone na musala papa zize ko lukanga kutinga te. Akutinga te aye kokuta conversation ya tension. Ah, concernant Zemi Diane. Papa, na bandaki na weki pour Zidane pour grand frère wana ya nani Justin Djera ya France. Atinde so biloko abi etoka boso mena Zidane. Ngai moko na yoki bango camarade na ye wana na Sami na Christian bazo solola mamba Zemi ya Diane. Ya mona ndinga zana Zemi siko nazo ibate siko no sani babandi opesa ba idée tant na yoki bango na freiner. Après na bité fona yoka yango tina suka na ndenga bandiolo basiko to sa ndenge ni ngape na batami kaka na bazomona ngate ti na ndenge basisi ko solola wana to basiso solola na leximo r après na ekokota a comprendre te mama kanse tinga na yoki na ngali solo te nzoka na sina yoka ki nyoso quand pe na eko atuni oh poni asa neti akamwenga ngabi te na eko ka Zidane pour faire que pas vieille Justin Djera na babiloko wana tinde to ke kuzwa habite na yete banda kende musala
abi ngai bon ça va so na ye we biseka na yako lukai nande na bimi na ngala ke ngai moko papa ezate o muto abeteli ngai moko na matoi na ngai papa ta yo moko bo ozolo na binoko bo ozongo ozolo na mno na bo mai bo ozongo obengelo bo ozolo na bino papa. Bon écoutez, laissez-nous le temps. On peut se rapport Toyoki. Nayoki peut saisir. C'est bien bon. Biso tutela kusolola na madame na mama na yo. Na yebiki banoko pe bazali to kozota kusolola mo. Mais yo zonga na ndako. Koloba na Christian lokote. Kosolola na Diane lokote. Ayez vos apaisements. Sois calme, sois posé. Tikela ce temps. D'ici 2 jours, tozoya kuna. Toya koloba, autre koloba après concertation à niveau famille. Tu as vu que ça et que ça là yo passe. Et que ça la passe. Mais quand on a nos thème, ça là semblant comme rien n'était. Et ça sonne hein. Ça sonne. Quand la famille a makambo comment t'es? Mbana liboso ti na ko imamo bimba bona boti ba. Eza question ko tu bandira wapi yemo ke mania zo mona kingambo nyoso ti mwana batakofi bo nani ngo quelqu'un te venu ke lupango ekukende yemo ko tata jour je kele ko ka famille ya coquette o kele ko yebisa ba déjà puisque no peut-être ozalaki bango moko ba yebi ke mwana na yo mutatie ngala ko kele kuna te yomo kele ko za charge na yo ya babuzo mwana sali Papa oza tango osikate oza tango luka solution. Ezate yo yebisa ke kende ke luka solution bana ndenge nini yo papa tikela yo so comme na era ba problème sukola kama boko yibi no mobo kende no mobo sala boy siko ki papa za na er nini papa 14 trans Papa donc quel était mali donc quel était papa donc comme jour le la même ngambo il est comme moi na ngambo le tenir en charge pour la chirurgie papa ni au beaucoup de chirurgie na d'accord si je là comme la ko ça bêtise papa on reconnaît ça bidon au beaucoup de chirurgie ma bé hein le logo tika na charge yemani ko bana papa bongo te o papa salela yo you know donc c'est là on papa te ezati ki walo ba mutu mabe papa kuna loba na mabe za te bon ka solution tout ça là ouais sengeli so maman boko ka solution te na obima ngabe na simya na ke na wa problème tu nécessité kuna loka bana bazo mwana te moso mwana te et comme ce jour aussi c'est bon ngana kufa et ki papa yango wana na tango pasi pe na sur qui est grave bana ni bazo mwana te moment yo ko za problème o juste accepter moi ba ta kufi o zote ko bana mu colonie donc bana zo ko muli bango te car moi no yo tikale ya mbali accepter mwana ngo sabato akufi siko leta o landira makamba mo we ki o landira makamba bana ozo mwana te ko zuta filo na trouble o landira makamba na bile mo we ozo ngo mutupa ngana ko tra butso bana te ça va papa na yoki so yo ka se pango ko teka mpa la bêtise faire attention Emani papa soki ozana biso ka boyeza la mapi oyo komi deuxième fois tango ye mania yaki ayebi soki toke luka bana ngana kokota na makambo na bino te boke luka bana bino moko et comme ce jour j'ai eu problème toke na famille on a toke ndo solo lelo bana papa ezala na tina boke ne bino moko te papa on comment ça mabe to tolera ngo to kokende na yebi soka bongo kende na yo boke ne mani ngana bota bino so mona na sala bino poto poto bino yo te na desara bino to bino poto mama mati politika ko sundo na biso ba problème biso bon so mona te jour ji la bomi so mona bomba bomba jour ji ba bomi na ni charge na wana yo koko na yebo bandal boso ko na le batata mo ni charge na ngai yo bongo to kende ni charge
Yo na mona kolanda bango te. Combien kolanda bango te? Comme la maman. ezala kaka James Charlie. Non, aza mwana ngana bokoli. Donc ndenge aza wana ayebiki ngai papa na ye. Tango azemisi mwana wana apesi bakisi après nde toyeba mwana wana akufi. Soki na meka kobenga Koko Pedro telefone eleki te. Marius Nkoyi alobi autokofila mutu na Angola kuna. Mutu ya Metro Makengo aza nano prêté. Eza pana juste so naza tala mwa ba $1500 et refaciliter ngatala mwana onga parce que faut aussi c'est to kundana le bembe pour na koyeba makambo susu sima. Faire gola Jésus de Nias ya go benga yo kepe boy balo abenga episo kazana ndako ke obeti portable balobi azate. Voilà mutu nanga toyeba ni beaucoup dans la prise mais ko benga pe boy faire na la problème episo ya go yepe boy mona obeti portable présent bi obenga na ebi ne rapido. Et ça sérieux zongo sérieux pena zongo sérieux. Non mais obi ke kuma papa kuma pasteur na bima mikolo ba na retraite. La bengue téléphone ça roule quartier na bengue sikoyo moi cinéma rêvé abina ngai aza na retraite na bima kuna. Donc la seule personne à quoi il est cas. Dans les affaires ils ont sérieux de kolanga. Ko ka satende na zolo baboye. Na sapena donc ngai ne papa na ye parce que ya ibikenga papa na ye. Vous comprenez? Il a fouillé pour nous coacher moi qui m'a mouké pour mon famille moi calmer côté. Mais on a Florian quand on va côté téléphone comment passe pour nous rien. Dans ce monde mango. Moni. Comment on est là là-bas que ça mettre na marque na ngai na simba pe ko le kabatebele. O qu'est-ce que ça ngobimi? Donc doit les jours jininga zawana fentaka ngai la petite coquette. Kazan déconné, mais nous rendez à déconnecter à tout zemi à l'ongolicier la petite a koufi. Oh, nous sommes clairs. Donc nous avons écouté les deux sont pas bonnes minutes. Jour Janyamuki. Yeah, le petit son jour Jim Taché à plan. Jour Jim Taché plan. Donc nous avons ça na zemi à jour J. À des profondeurs on a parlé na bango. Ba mère peut bango c'est ma père Souboul. Donc nous rendez jour j'appelle ça petit on a kisi. Amé la poser melongwa. Donc ça dit que est compliqué bango la petite a daï. Yeah, les un jour j'ai dernièrement en acapella. Yeah, obété ma solo no yana petit moko boye ba nini ana mo plan me ba yebi ka rabo melanga siko ke no mamango obété linga. Ka c'est ça qui coquette, petite en coquette. Ah bon mi. Ce qu'on a voulu que no petit mo libana betara ni andenge. Est-ce que yo jour au monde na petite na coquette. Yo combien de télémela yo monaka jour j'entends toujours serré na coquette. Yeah, ngana mono faux gêne. Tala na beta yeah, Charlotte ma faux gêne parce que le wana leki ya massa. Moi non siko. Mais jour jusqu'au abeti mabe. Parce que lelo abomisi petit. Parce que poste na zaki o comprendre. Ya abomisi petit o comprendre ka abomisi mona. Na yeka pona signaler pe o timba. Yeah, boma, yanga na ndeko na yo. Mais ngai attendez soki na moni jour jana attend nzela ngana ko reverser jour J. Ah, ya za faux gêne. Il faut ba tsaye vraiment kraka bakanga e. Gêne, ya abeti mabe. Ya ko bomisa petit. Moi ba to gêne bongo. Mais chérie, na yeka chérie no pona signaler. Allez, na timo mabe. Ya c'est bon, on a les gars parler. Ça va passer. Ah. Allô? Oui. Miradi Fang, Bouni. Vous allez bien? Dans la zone Kendi, il va casser. Kashin Makam na zone Kendi, il est bien vite. Ruby? Kashin, non, pas un programme dans le péché-mité. So programme il pêche minde wana umoni na bandu benga na téléphone na tin na teston. Ouais. Ça va problème te. Bino uyeb kaka so lelo ikumi mabemo ukumi na ngori ti mebana Congo so mutu akufiri oriabu ya kulela bino ujoya bumele lishushu mashanga arure bino bakiti bumele lishushu boria nyoshu wana dépense kaka. Te jabongu te ndenge na explica que ok akenda pa docteur yo bazo sala ba hôpital lukula ba Gabriel nde ba pese ke kisha lungura je mitango mairie uri mwana libumo kufa
ye mpe mama akufi lisusu donc arungurisi mtema mirunguri bango mibale na mokili à tout à l'heure ciao ciao ye kadina ndako akangili yango lisusu awo ndenge nani Ange 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 Allô Amelia Luzolwe Nalubia na bosa na kuinforme yo ukoma kapena Swisi kasi bita za kunate bita tumba bazaye na kereni akenda pa mubali ne Jean-Marie sampu mubali na bengi saye azaka kana Swisi wana suka na Swisi ubanda kutuna kaka na Swisi naza kuluka Jean-Marie sampu bien na kuluka bita tumba tatana kereni na kuluka bita bokumone na Swisi zara munene ngala kanzi za lukula balabala Swisi na kutindilo limeru na bangu kazi na kutindilo limeru ya bita na kutindila yo j'accepte tout à l'heure Rappeler-moi. Merci. Bonjour. Galaxy. Donc, vous m'avez pas na natation. Vous l'avez qui? Biso koto ibakulu na bakuma ibele ba yakulu no yawa ici dia oncle na contrôle nzela mais uza uzonga sikoyo bien comment et oncle na uzonga tena ngina sura na fanya oncle se kolivana te voanda yo zamula yeta tana binu ko oncle shajate fo benga kasoko libuya bongi koma na makambo ibele bongo songo nazala ki locataire ouye boy pe na lungo ça fait combien de années c'est des années 4 ans bien 5 ans voilà okay matadi uzongi uye na biloka kisema bokeso ki Rwanda uzongi na mona ka uti leruka kana moni besito koli ekitsango mboti sango ni na remboursez-moi. C'est pas ça, ils ont un mot de là qui fait la sola, à propos de mon comme l'ingay. Na kata maman naza cliquer vraiment té, mais nazo se débarrasser kaka, vous avez déjà promis quoi. J'ai un ami, tout le temps mon ami il est aux arènes puis na comme apena ami intime na ngai. Mais tellement que problème c'est quoi, il fallait qu'on se débarrasser d'anda. On a mon ami place sur aucun été, on a rien qui n'est pas serré mouilla, mais on a nos organes de sécurité. Tellement que oncle n'a pas anda ou pas le pont nini, là-bas il n'a pas oncle n'a même pas oncle, camarade n'a wana, abazaï ko vivre na fille morobo. Fille on papa n'a pas na ba. Et coïncider que fille on commis na zéro. Camarade n'a pas c'est Kisi, Amélie, Zémi et commissaire niveau ti aiko kufa. Alors tellement qu'il n'a tambola na camarade nanga ici akimaki so ngai j'aimerais kuboma bana mwana kufa atie zemi po mwana akufa la libumwa longwa alongo ya pesi bakisika sa longo la zemi so mwana mose batu mwana wana kufa so ngai ba mi rulu kanga na akwa sene na yo siko donc le problème c'est quoi na lingi bakanga te parce que ba mo lukanga partout na va ba mo lukisanga po basula non s'il vous plaît à la français il dit et l'infection est individuelle. Ça y est, ça y est individuel. C'est pas toi. Okay, c'est ça. Et puis, bino butambula comment? Toi, tant où il y a Zakukenda Kutobula Moana Batu, Azaku Yanga Moana Yabat. Yo conseil nous pèse tant Monica Kokate. Poutango Koka, Utobuli Moana Bat. Malamoku, Ikoti Kangami, Bi,
mwana mwasi wana naiki pela babali potute bi ekoti sikoyo uzwa ukadu kubimisa ba nani oncle zana onyo so wana te problème c'est quoi naza place mso ki vanda te yana baki non j'ai bon ya pas oncle me expliquer au bon mangana en attendant mambo no c'est mi pépé no c'est les capre non ngala kokuko contribuer la buzoba na bino wana te na koki je ne peux pas contribuer avec les choses les secteurs les salives les microbes les lissous de l'eau, de l'ishera, busalité la bino wana buya kuchapa na ngai na boku bino mingi buyebi yango yaya na yo ashiri basaula kolilawa iveti awa melelo yu upesanga merci ni upesanga rembourse-moi ye nani oyu adresse motomètre kolilawa te adresse motomètre kolilawa te non c'est l'exagération awa pas ici awa ngala kuzala ngai moku comme le col il faut quoi vendre gaye moko camarade nanga il faut quoi dinga ka biloko yute pour ko ya attention pamba ya ngai pena na ndabiti boy ngai si no vanda wapi na pesi so ki vanda kenda pa ya tata na yo ndiko mama nanga propre ndawa ndava vila bayeno bakolila wasiko basala gaji pona mais so senga buna pesi msute o ki vanda kenda jo chemise no me maki wana lata ya kenda pas ici okozo bimisanga na pango na bimisio te me na ibisio awa ukugoya ejiri awa te oiza ambassade te oyoki oh oboyenga osuto kolimba boyeni soto boyeseke likambo ezali likambo ezali makambo minene bibishi yeni makambo minene ti toyei koluka toyei mpe tozwa temps ya kofanda tosolola na yo ye mani aza na baproblème oki ekweleli ya monene yango tobe toya koluka yo tosola na yo lokola semeki aza maître toluka totrouve mwa solution mpona baproblème oyo toza nango lokola mpe biso tozobima yo ozokɔta ye mani aza mie place na ye mani na moi tosola ngo kaka awa explike bibishi kaka awa baproblème oyo toza nango ye manini bibishi akobota eza bien na yamo mpe eza pasi tobotaka bana me tobota mpe mitema bana te jesi oyebi jour j mwana wa ngai oyebi ye niyebi te ndenge nini na jour j tona mwa mo kuna tobokola na ndako kokete donc mwa aza mwana bato de famille ya bato c'est ça ye wana mais jour j akomi ntina niveau ya kosente mwana wana jikokamwa te sike plus pire azusu mwana apesi bakisi na miti na oloba boye jour j aza te mwana aza na mort wana biso awa eza foto bamaître donc naza motu na ngai donc eza calme te so nazo raisonne bana depuis na ya namona ni mwasi na nga ni bana oyo baza awa jour juste so atianga makambo na motu donc mposa na kufa kaka nzambe donc naza awa donc motu naza sina craqué déjà sina craqué depuis na ya atala santé naza nango tout ça ne mettre cette fois que lobby na 22 heures avant l'audience moi bien que rapide na Afrique du Sud il fallait que nous qu'on réponde l'audience est-ce que tout ça ndenge bande ah Seigneur bon pour mes amis pardon yo ale kinanga lebisala to compagnie na makoso naza nango naza na rendez-vous na famille wana obutika ngata naza ngamo kote donc compagnie ngama to za na bibishi et c'est problème gravité comme c'est quoi déjà pour ça la ni to mikiti tina sokati hein pour tout ça charge aux abisso moi la somme d'abonné moi na ba moi ce qu'on a raisonné bon na mais quand on benga c'est mec ceux qui n'ont reçu atindi abisso ta camarade mais moi ça la ngade mais habité tout le temps sur le tradition oh chouezate na minute mai c'est sokani et c'est sokani balorota ngo lisuku sala ka lolobi eza bien mazali qui na tala ke fois o yanga ibana na mona ngote na ya ba problème susi ya ju ya nzamena mais soko za la kimia makambo to le kabiso za la kimia ste ozote motema moto de problème ko an bando ka grave pardon vraiment tout ça merci aya t'es non ça télévision ça tout na le canal région de bon frère merci Let's go, my love.
Papa ka. Nalingi la buma yo. Papa. Bonne. Ça va? Boni côté tu utagawara. Bukamata mwana wangu. Papa ka. Deto abuto anga problem to mamba minene. Ubike mwana na kufaki. Ha? Nzambi. Mwana tukinda kaputu zawa. Tukenda putu ke kozwa. Tena lo bana oboyaza na mord. Na micho yake pa ya Nicole. Matangeza kunipa nini? Bo papa bengi ote. Abenga ngana kama. Ya Nicole kutu papa mutabengi, ya Nicole mutabengi papa. Ngabu nazala itena ngene pa ba kamara na ngao mileno nguba. Aza Paris grand tour na yaki mobala Williams. Siko ndena ke mwasa Williams pardon ndena ke ndaki na opana e ko retire ba bilo mundi na mo papa zo benga nga o ke membangu e pa yaya na yokuna e pa Nicole mwana na ye wana kufi. Nga kutu mutabengi ngai papa mutabenga ya Nicole abengi papa. Nga nazala itena ngene pa mileno nguba. Kamara na moi na Paris moi c'est Williams. Atinda nga na ke retire bilo mu be ba parfum moi atindela nga pa mama na bango. Leta na komi na mo na papa zo benga nga oyo za wapi? Kende mbala mo pa yana okunya pa Nicole matangeza kuna nde na abona komi atanda okende na uti pa ba Milene. Siko ye Nicole akumema ngambo. Ngambo ani? Po ndenge mwana kimba kindaku ba kukanisa soki ni. Tan ye Nicole amema ngambo ni papa. Mais siko yezela ata babo. C'est que mwana wana na famille na bango côté wana seke baza batu bakufaka pamba bakufa pamba te pa makaya mwana wana azaka déjà ndumba azaka déjà makamne mwana na yanka azalo bake akola déjà mwana wana akufia longoli zemi ninga zana milibi mela muka bana nko bazanga te amemi na ye ndo moni akufi c'est évidemment matana moto matana non matana na porte bagage mambo sala ke oya matanga ngai nazala ba problème ngai za boye ivon bigogo aza kubala mwasi lo babenga kayalana obi ve bigogo wabina kamale mambo pa wazepo wa musicien wa kasaza kana swedi ye kubala mwasi na isiko ndakukena ulba ngoma bazala kana fietu ngoma nazokenda sikoyo kusala nani kinjonzi après na yiba programme na kutala entre ozobwa samninga no maviokele pona Vous êtes prête? Ozo ba bien que na butu na on sita na benga ba ini. Kwa makamana ni lelo te. Mo ta yo mo vraiment. Tongo boyepe. Hein? Toza ba course belé. Tonile na ko ke église. Tokoko ke na pa jina mon père la tozo ba kolina biso te sima nango to leki kuna. Kaka to ke ne ka Zidane ba kama Christian. Ah, osilika ki aw. Oba Christian ko yeba yo. Siko ba bengi to ke yo comme to ke na ba kolina yo. Après to ke non, aba na c'est l'heure. Siko buibu ya za. Tobi matoti kaka ndako nengo na buibu ya za te. Buibu? Papa. Vele. Ya kano kiko? Kano no sabasana. Mama ndi mino. Yokanga. Ko bimate. Otikala na ndako oyo. Kengela ndako tina retour na biso na mama na yo. Yokanga? No yokate. Tina retour na biso. Tu n'as retour musika mon retour ou melanga. Azolo ba pe retour à nini. Ezara musika. Kasi mwana yote. Ba sente. Ozoya bateke mwana ke ko so ba zemi kuna ba sente po pesa ba charge. Yani. Kasi zemi ya komina ngofotuna. Arobota zemi ya komina ya nani? Pas Christian. Na yebi. Kasi pas Christian mtatie zemi. Yem mtatie na zemi. Pas Christian zabie. Yem azaba ngachanga pe. Fanda. Wale zabo zoba wale yaka tuke ya Johnny. Yoka nanu. Na yofina. Nena biko limate. Na uma biko nate. Na ngawole mi fufu moto ha. Na lambe ya moto. Lamna fufu moto. Na lambe nena lambe wana. Ya lambe ya bulai. Nina. Fufu na zote no so ya bulai. Ya bulai za deja. Ko chelo ko na katite yo tena ba kibi na so belo nina. Kana tuni so ya bulai. Yo so mona skaba tifu fufu kibi maji. Lo so ya bulai. Tu daka to kendo so to la libom. Chérie. Bébé le préparer bien. Famille Zarabo. Harmonie Zarabo bébé. Mais c'est là où on raté. Devinez. Légumes. Oui. Mais sur les légumes, bon, ils sont impeccables, mais sur les légumes, ils ont ici. Ils vont s'assoublir.
Bon appétit, Diane. Merci, tonton. On a payé. Petit laissez là, on n'a pas un soupe de examen, mais les lots, repas les lots. Après, on a petit. Faut lire, on a un peu de la tête. Mais les lots tombent. Au lieu de baloba, il y a un zambé pesa, un zambé à kassa, pesa à kassa. Et pour eux, don pour don. Ça va? Pourquoi vous le mangez, boy? L'homme mentionnera ce qu'il aura semé. Donc ça veut dire ça. On a le bien. Vous aussi, c'est un petit. Oui. Il y a parce qu'il y a petit aux assoutés. Olia. Parce qu'il y a petit aux assoutés. Vous avez bien, mais. Non, il faut terminer. Il faut aller. Il faut manger. Diane, ça va? Ça va bien, maman. Diane, tu sais, moi, je n'ai pas peur de la mort, hein, moi. Je m'en fous, moi. Mais ce que vous m'avez fait, Christian, moi, je ne suis pas naïve. Hein. Je ne suis pas naïve. Et puis, Christian, nous vivons ensemble. Nous mourrons ensemble. Christian. On a une azoba, Christian. Nous on a tolé ça. Ya kobeba. Tokufa. Tokufa. Christian bomingai. Zidane. Coquette nga nalembaki yo te. Coquette tozalaki na ndako ozangaki nini coquette na ngai. Kolia ozolia. Ndoko nalinga voyage atikeli yo mbongo. Coquette. Ekometi na niveau asemi. Soki tozalaki na hypocrite mwana osalinga boye mpona nini coquette na ngai. Pasi na motema mwana na bokoli ye malamu mwana koloba pasi kitoko. Coquette na ngai sopi na ngai na coquette. Motema pasi. Soyebisaki atayeli mingi. Coquette osalinga boye mpona nini? Aza na secret na mama na ye. Coquette osalinga boye mpona nini? Nga nayebi coquette mama nakufi awa. Nga mona ozichange ya coquette. Nasolaka makambo nyonso mpona coquette. Otikitime na nani? Tokufi ezalaka ne pasi boye. Malembe ya osa attention. Nayebi kokokabwana eza pasi camarade na nga. Tokufela ezala ne boye nayokaka bato bazokufela. Muto muvandi ndako moko. Mwana asali pasi na bolingo nyonso. Affection ke wapi? Affection coquette. Bango bayebisaka ata mama ke mama nde naza boye etala boye egalukelo solution. Mwana che vite bana vite. Ma copine. Coquette.
asali yo boye coquette. Mon aïe. Mon aïe. Sois mon panga. Bino mami otinda combien? Non, coquette, moi tu comprends que c'est pour la coquette. Otinda bino combien? Bon, ça bino yo so tambola te, bo ba benga pa na kezula, yo tambola. Bino mo otinda 2000. Nga pona coquette, nga mona osomba sembe. Hello. Nani azali awa? Allô? Ah maman. Kala kande bazala kina bana na mwana na o na wa kwa mapasa. Azukoka tele ngai mwana omingi. Na ebite mabosu patuka. Na ebite moi so qui AVC. Ce qui tension et bobenga toni ko consoler. Basi bakata pasa misana bana na ya. Osunga bana ni meona pa. Moyen de tout ça ba programme nyonso to awa. Bonga na za liloba te parce que ngala za mwasi. Noko na ezali le mutako yeba ba programme nyonso tout ce qui ba osala nini pour la semaine prochaine so ndenge nini. Ti ba kosala ya mona na salle moko kitoko ba salle moko isa awa bien vraiment. Hommage to ko rendre ya mona parce que akoli esumbo noko na ete. Yann. Attends, balala, kabino nous botanda mika na tapi bo. Christian, petit. Zidane. Oh. Zidane. Yann. Christian. Ah! C'est pas possible. Viens, Zidane. Qu'est-ce qui se passe? On a toqué plus de 5 fois mouton di matin, na côté na kuti bango na balali. Na kona kanti bazo se reposer le bana moni. Biloko na misa ba kutolia. Mais vous avez un transport. Papa na osanga nini? Kono ka camion di voiture ba bango. Ah, tala. Je sais. Christian. Diane. Sambe. Ibakata banda bubande kuruba tuzera bangu bajuya te parce que ngala jana rendez-vous na mukenga kuruwe ya ja joueur ya d'origine aya jola le inter alba papa me voker ba 16h uya siko bino bujo kanga na makamna bino oyo rechenga ba fresh fa soko ba uya ba ya tous kati makamtu oza makele bo poani batu nyuso wa olo batika yo est-ce que to vande na sengo o to vande aza mwana ngana moni passe na mwana wana tina ndele yo na sangi tika biso to vanda kimia yo mamba ona olobe tali yo papa e mamba famille na bino oza nzonzi te oza nini te yo vanda zela so ba ye yo na lubila ko mabena ndako kuringa tena lubao
Semaine passée, oui, que m'bad nyos ubima na ba on a stika le chepelata na mon côté. Nazo yeb samu ba toi. Papa comment mo bite na matanga yango. Bonjour. 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 Ya mwana wa je pêche ba kiti ya jawa. Azuya. Tema zo ba kiti. Petit yo petit ma bando ya to jo ba role no tena matanga. Ogo tena to jo kabula ba kiti ya. Zo ba kiti. Bilo bana kaje mukoma le shika kulia na kumela. Ikoma le kula pressure rendez-vous. Ngai go pesa ba kiti. Ubimshelo kute baninga ba kuferi bali chayo ba meri chayo. Uvwa mtu ka fero kende simkia. Ngole na nkoti. Pesa ba tuweki. Oh papa. Ngole ki ponga pesa ba. Pesa nini yuza nani awa papa? Natiki kasi. Yabi papa bokilo papa folo batana sit. Uzotala ngoma pekisi ngala luba yo zotala ngala. Papa tika nga wile ngati. Na luba ikoma ngala. Natia. Jano bamba bengi. Pedem. Arubi pona kori wani shoya. Jano bamba boli. Na ebishe ibaka te mikolo pona moi biloko lemba lembaka. Papa to so na ndako. Yepsa jano bamba ke. Na oya na ndako to benga inga na yo. O to na matanga. Na oluba shute. Luba te. Chimène, s'il vous plaît. Na cause wa kiti maman. Ah, pesa papa c'est mes bébé, viens voir mon caca. Tika va me faire. Anzi yana mimi. O mimi la wani. On ndo yerbe mkato ndo. Bonjour hein. Bonjour. S'il vous plaît. C'est vous, monsieur Emani? Oui, c'est bien moi. Monsieur Emani, au Vanda na Kolezi, hein? Oui, Kolezi. Où t'es Kolezi? Oui. Ndani ni rikazi. Bon, le cas n'a pas na ina kaka menga mana famille na Kolezi. Ah. Nga ibia nkana ba kombo ende toranda ori kashi ba berber ba kuti Kolezi berber. Na na kunna mpari fera ba. Emani, s'il te plaît. Ozo banga soute. En tout cas, il devait me vraiment terre. En bon? Oebi Gabriel? Oui. Maman bananga. Tu peux te moi amoureux joli. Mais vu ma tête to za nango, to kabwana ka makena na zemi nangai. Mais jusqu'à présent, lebi suite n'a été. Emani. Et longue ozo ka connaître angote vraiment. Aucune idée vraiment. Seigneur. Nga Cliff hein? Blake à Gabriel. Ah bon? Oui. Mais ça tombe bien. Bouf. Dieu merci. Dieu merci. Mon frère, en tout cas, souci nanga, namana Gabriel. Le depuis naya, ba démarche non ça toujours pour na mona mwasi nanga na bana. En tout cas, ça tombe bien qu'on a mon. J'espère que na mona bango. Ça tombe bien. J'espère que la partie na yo, en tout cas, na zuba trace à Gabriel. Cliff. Parce qu'il y a des ça aidé. Tu vois? Donc quoi ça tata moi na ngola yebi soto yeba ka tata. En fait, c'est quoi? Na cause Gabriel. Tata mo pas bon moi. Mon frère Emani. Vraiment naza na souci mingi ya wanose yo nouvelle. Gabriel akufa. Na mwana bibi wa bote na maboko. Et ndiye tovandi boye susu tozolela joli. Mwana ya liboso. Ndiye tolela. Joli langa. Il y a une coquette. Il y a une jolie akoma coquette. A se pela babenga coquette. Ndeto lila. Joli langa. On le dit terre le taille belé. Hein? Nous allons la tête pour la balle nanga. Je la confie. Na Gabriel. Non. Papa, ce que jusqu'à quand moi, on dit que l'Ibana t'a l'icolo. Vous voulez comme pour une papa, on a bondé lui au pardon. Na bonzambe, quand ça y est. Papa. Mais Jacques Capite était pour le coach à la école. Omoni, yo jo côté de bakatelelo. Na côté li était moi na yombeli na yo moko te katio. Okobwaka yango te okobwa polo bo. Je regarde te pêche tétanos. Papa, ce que yedi sanga pona yo abetela mbula libala ba voisin nyonso ba mona ye. Akubetila mbula po yebeke.
bashalaka mabe na libala te papa tike loko aza mwana na yo buyoka lombe sheshe na banjembo nake okoti lelo bumoni lombe sheshe na porte yanda papa mama zaka sute to tikala na oza lokola papa oza lokola mama zala na ja mama te akende wapi ngala ja papa akende sko apolila mbura ayeba ke ku gafe na libala ja mabe après kopolila mbura abumisi mwana bato bakoki butule biso pere pango papa maiso ese sopani bazongisa yango so na kantine te aza mwana na yo olimbisa bato bazobenga baobondela yo papa nango olingi nini Christophe Mafuta le doyen abengi yo tajo se kanga na Toulouse babengi bazobondela aza mwana na yo okobwaka elibandeza soni na yo akota awa te soki ye koketi bazalaki na vuka makasi bakobutula nga pango siko seke bongo wana obenga ya Nicole te nanga ajana kuna kendela yo kota bimsa bilona nani boyine yo la kota bimse Tiendo la kuna na Nicole yo mtu moni sana susu lubi ya kujwa bila asa ya na ngai so mama zaki ngosa mama boye na moni rumina na porte pango to dungwa oko kanza mama te pena papa kanza mama te yo bora ya Nicole boye so mama zaki mama ngonzi mabe yo te osa bobu mama kufa mama so zaki nga bora ya Nicole ngasho na kanchi mama nombe na kuma ndumba papa Chonga la jalaki ndumba papa mbele binu bukola bi. Ils sont to protéger en tout cas moi ça kota papa prenons ça bongo. To protéger Ils sont to mona kola baba kuna mgoni to bomayo. Ti bana quartier ba jolu ba kuma femme de nous à moi na ya moi. On met là-bas au coup d'amitié ba tire beaucoup na biso to protéger ka papa abiso era problème pour nous kotika mwana otenga yezo ya kota. So ala na meka allez pas aller là il faut coacher bagata na kotae coacher na locataire wana ubima chapre yo Nicole kola mpango rubina jina la kangira na pote ya moi chaba rechevere moi chaba jandu bukache moi chaba mama abiso osomanga yo moko bongo nyoko la abiso to yesa ba noko la biso bayawa Ajanga mbari akerira mubari tozokoka koloba tovandino kaka boye vraimen na makambo eye vraimen bana mibale yaya bomi leki na ye yebisa tokosala nini toloba nini ozomona makambo okobota ata soki osuka nango tosala nini toloba nini soki tobimisi makambo nyonso kuna engeza ndeni engezala ndenge nini oui moko c'est bien bon ezali likambo esekwe donc pas toko condamner Emanite toko condamner Emanite Gabriel alongwa mboko ye manya zaki pendant année nini oya ya na Kinshasa awa ye na bana tito yoka ke coquette akola mwana malgré alingani na Georgie ba ye bana kite to condamner Emanite faute eza ya bana te nga nayebisaka ye mani lokola mwana na kosi ja 3 ans pa mama na récupérer mwana no lokola lingi mwasi na bokola mwana wana po soki azoki asangisaki bango benga babungala te juge engaka sa makambo buzo babongo te kobosana ndeko nete siko na minute oyo ese super balokotaka te oyo eza na minute oyo nde eza très important toluka tovanda tosolola makambo nyonso tosala ndenge nini lokola ebembeza nao na mort bakunda mwana c'est tout oyo etika tolobela ngo nsima so tobi to bando tia pression eza po démoraliser morale na ye naza poso démoraliser excusez-moi makambo sini na lobby na bajustima na nga problème ezaka toke luka géorgie toka ne tovandisa ye tomaîtrise toka ne koexplike makambo soki te oba opedre sina oyo atikali wana tosina solution mosusu te otobolimisa ngai toma ya faute na financesa bana ngai epene mwasi na de bana juge mpe aza juge mpe nayebi te soki na ope de mwana yemani tika na okolela saa makasi ya na ngai soki yo bandolela bosiko biso basi tosani yaya jour ja okufa te nzambe place aza nzambe yemani tomona ye pamusana omaya misaya tika na oboye pardon tika na ndo yemani